qui a aimé bien sûr cet orchestre avec Manda Chante, le roi Pelé, donc avec depuis tout Savané, donc et puis ça va sauce Moroboy. Ça n'est vraiment bien. Na local bango te sala mo oublier ko local nga ba problème na bango te na na tanka ne ka voilà ça c'est la raison du problème te comme la zone du problème te pour ça la sac de phase promotionnelle donc mais honnêtement on a lingi bino mo bolo ba ekomanda oyo surtout yo ça fait 10 ans ba eko yo zo ba zo ba ba eko za positif surtout libanda mboka mo bimba partout ba zo bien ngana okama kutunga ndeni ba lobenga orga radio au papier comme partout na mo donc dans les Congo positif car bazolo bagake beaucoup mingi bomi batela ko ça bobo ya pipi nemi na baninga mususu bineminga na banotere bana mona plateau na yo ça fait combien de temps yo 15 000 francs na mona 20 000 binemi et futa bisota na vis-à-vis ya ba direction mboka na biso na opposition na pouvoir et futa bisota donc il faut tous aller ensemble parce que binemi ezali makambo to na ya ba 30 ans lelo il faut tous aller ensemble o azolia nzoko azolia soso mutu na mutu akipe makambo na ye mais apesa congolais et loko ya makasi oyo congolais alingi c'est tout donc les autres nga na démarche on a 100% na oloba te nga fona kota 100% pour nga mo musicien mais nazo tinda ba ndeko nyonso tous ensemble quand ensemble na ya kapana yo kapana ngano tous en loba moko démarche ça devant bateau ba journaliste fait la démarche moko positif et la démarche ko nyola ba ninga te bitu kana yo papa nga yo lelo na mboka boye toujours na problème sérieux ba mbongo toujours kumisa to na mo mais ba école to tomate ba hôpital to tomate mais le toujours ku fati donc il faut tous ala moko pour tout ça la force na biso vis-à-vis ya musique ya malamu ponga musique ya mondo ezate tana moni mo papa ba kufi na bien donc biso le ba tout mettre ba tout à fait parce que Bakala Jacoba donc j'ai pensé à lui aussi au début de cette émission. Merci Avalon Image pour l'initiative qui toque surtout avec ses supports. Merci. Et ça vraiment bien. Un message à l'endroit de ses potentiels à ces monsieur Bolongbape ta porte en fait porte à Paul les pour la mais beta rumba. Ngai rumba, ça dit ça ça couper décalé au qui ivoirien. Ou bien au qui nigérien. Quelle discrimination. La discrimination expliqué le komoko. Les lots qui coupé décalé et yé awa ou yubango bakalkaki sur Mario. Le Magic System passe à la télé pour vous dire nous avons calqué sur Mario et ils le reconnaissent, ils le disent tout. Donc ce qui yo mutu bazu original, ba besi copie, bazu copie ba tomboli na mukili. Yo bandi kolanda copie, c'est que yo zaki na ba racine originalité. Parce que lelo musique le quoi oh manda beti awa na album je suis. Zwa yango pesa ba Nigérien, pesa ba Ivoirien, pesa ba Camerounais, même ceux qui ba obeta ngo modèle ote, ebeta makakaka na mukili mobimba, ebeta makaka na mboka mibale. Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Et mais soko qui paye à Brazzaville au yokake, ils ont empreinte paye à moi mon pandion les âmes de mboka mibale na mukili mobimba ebeta karumba modèle oza ya biso na Congo ya ngambo. Mais pourquoi ngai na kondima na kende ko promouvoir musique oyo est-ce que vous voyez bakanano que Côte d'Ivoire na Cameroun ba isaka ndongolo ebeta mabele na ba période mo mabena mabete bo moko te za mabete ngai nazo privilégié patrimoine na ngai ezali rumba. Voilà, merci. Donc malheureusement on n'a pas assez de temps. Je crois que tous en la phase promotionnelle de temps en temps, donc ne soyez pas étonnés surtout à maman d'atro pour motaromi te ka koleka ye mo azate mamba porte-parole patika na ye mo porte-parole à solo à oleka pona ye mo manda chanter un dernier message na ngai liloba na ngai ya suka ya kokabwana na yo na tina premier lelo d'abord na tina no bana nyos na école lobby ba kilotanga parce que voilà école des avenirs bana boy ba keso za mayele na vie oza la valeur kozala mayele ngolo ba ko ba français ta kozala mayele tanga kelasi ebele kozala donc lobby bana kelasi boke